moma ya kinzonzi sikoyo ebandi, moma ya kinzonzi bakongo. Foto kuta na to sala kinzonzi. Mukongo nyonso sikoyo foko kuta na to sala kinzonzi. Balingi balekela biso. Bayeba na 1947, 48, 49, protokoma tina 1950 ba 60. Pona abako. Oyo ezalaki association ya bakongo. Wana ezalaki abako. Ezalaki association ya bakongo. Tout à fait ndenge ekoma. Association ya bangala, association ya baluba, association ya bashwaili, ya batetela, etc. etc. Voilà. Yango donc te ko boake la bino kamwa message oyo. Bande kobola nanga na bokebi. To yebisa bino. Et to yebisa kibino. To boake la kibino bambela. Depuis mercredi passé. Ke ba Eliezer bazoya bana membre to sangana. Ba kombata nyonso to sangana. Poto landela bango. Ba kombata nyonso to sangana poto landela bango. To monaki mokote. Mutu mokote. A répondaki na appel wana. Et to monaki te media tu ezalaki akolala. Ba yeba kutsa biso ndenge ba kutsaki le 7 août. Oyo longia Congo abanda ko belela ça fait 2 mois. A belela kapona le 7 août bazala kite. Ba mona na kite. Si ba yeko mona ekomi pene, ba yeko tcha le 8 et le 9 ba ville morte. Et ba yeba kayango te Congo wana ba kenda plus de 57 dialogues. 57 dialogues, 54 ba ville morte. Et ça là eloko moko te, et boutira na eloko moko te. Mboka eza na occupation. Bango toujours cible na bango ekomi longia Congo ne mwandane nsemi. Oh, mais cible na bino eza Kanambe. Na ba Rwandais 3000 Rwandais oyo longia Congo alobaki. Cible ya Congolais nyonso ekomi sikoyo longia Congo. Longia Congo abeleli le 7 août to monaki ne mungala te, ne mushwaili, ne muluba, mokote alandaki longia Congo. Batu basalaki soulèvement populaire wana ezaba makesa ya nemwandane nsemi na ba Congo oya biso. Yango ba Eliezer ba kolabo ba lobaki ke ba monika kana ba Selemba na ba Masina na ba limete soki na ba wapi na ba zone wana bisika ba Congo kaka bazalaka na Kinshasa bisika nde ba manifestation eleka ki voilà. Yango te ko bwa kambela oyo sikoyo bilobo tche biso to tche. Bilobo tche biso to tche. Donc kobanda na Kinshasa sikoyo, Kinshasa ba Congo nyonso ya Kinshasa. Kisantu Sonabata Kasangulu donc Mbanzangungu Mbanzangungu Kimpese Kwilingongo Lufutoto Kolofuma Mwana Kinsende Nabakati kuna nabakati Nabanduiji Nababoma Nabamwanda Nabakasi Nabaluozi Nabakimbemba Nabamatimpi Bansanza Nabamazeza Ntimansi Mobimba. Et komi bango ba tche biso to tche. Et komi ba tche li kundi biso pe to tche li kundi. Sikoyo chaque région, chaque province, ba wele la mabele na bango. Ba landa mabele na bango. Muluba, Mungala, Mushwaili, ekolo nyonso, tribi nyonso. Bo wele la mabele na bino. Bo bimisa ba leader na biso. Biso ba leader na biso yango nazoye bisabino depuis 1847. Ba banda kobunda. Ba Paul Faranana, o ba yebi. Ba grand président ba Kasavubu. Ba grand maître ba papa Simo Kimbangu. Ba bunda. Sikoyo yeyo longia Congo aye. Bozoko ndima yeke alobi. Mboka eza na occupation ya makasi. To bima to bengana. Bangunia. Bolingi koyoka te. Kaka ye kolabo. Bon. Botala sikoyo ba chilombo makambu ba yeko sala. Awa na Europe ba chilombo. Le 21. Bangope ba poni kaka jour oyo longia Congo ayebisa kike soulèvement populaire ba yeko sala biso distraction makasti awa na kati ya komba. Nani mutabimaki abeta Eliezer? Nani mutabimaki akebeta Mukebai?
nani mutabimaki abeta Daniel Safu oye Chilombo oye nani ye Jean-Marc Wakabundu amabundi bomoni ba distraction bandeko to moni ba Bokecho ba Eso ba Patrick Efonga bango nyonso peuple mokonzi ba yambi batu nyonso wana obayaki ba yambaki bango yango toyeko yebisa bino toyeko pesa bino mbela bino ba soi-disant ba combattant ya awa ya Europe o ba peuple mokonzi toyoka oyo akoloba kombo ya Nemwandani Ntsemi awa biso tutuza awa ba Kongo bolandanga na bokebi biso nyonso sikoyo plateforme ya ba Kongo awa na kati ya mboka oyo na Europe biso nyonso sikoyo ekobanda awa bino otie biso totie mutu akobangisa mutu na komba oyo azate chaque leader abima na ba région na bango bobima na ba région na bino bato Kasai bobimisa leader na bino kuna na Kasai bato Équateur bobimisa kuna bino nyonso bobimisa na ba région na bino kuna na ba tribu na bino bobima biso déjà leader na biso déjà aza vivant oyo babengi Nlongi ya Kongo Nemwandani Ntsemi nga naza mutu a BDMT naza mutu a BDKPT naza pe mutu a parti politique mokote ya Nemwandani Ntsemi mais aza mu Congo tout à fait ngai fona soutenir ye ndenge to soutanaka ndenge to bandaki ko soutenir abako ba para na biso ba soutena abako wana ba papa ya ngenda ba soutena abako wana ba papa ki solokele ba papa ya lungana donc yango te ko tika mbela oyo donc mu Congo nyonso sikoyo awa na kati ya diaspora ya libanda awa bango ba tie biso to tie mutu abangisa muninga te mutu abangisa muninga te esiko bo banda ko finga ba leader na bino bo finga susu Nlongi ya Kongo te po aza leader na bino te Nlongi ya Kongo azolobela mabele oya Congo central Nemwandani Ntsemi landa biso na bokebi tozo ko soutenir yo viva Nemwandani Ntsemi oza kolabote bango nde ba kolabo bazolia mbongo makila ya peuple congolais tomoni bango baye awa ata 1 minute de silence balobi yango ata 2 minutes ata 30 secondes ya ba mort nyonso oyo bazoboma kuna toyoki bango te balobeli yango ata 2 secondes ya ba mort balobeli yango te toyoki kuna Eliezer alobi Safu alobi azwaki visa ya 3 mois Eliezer alobi azwaki visa ya 6 jours contradiction totale compliqué total to comprendre te nini baye kosala nini ezoleka tokoyaka suna ba marche na binote tokoyaka suna ba marche pacifique na binote bino moko sikoyo bosalaka ba organisation ba marche na bino bobengani bikolo na bikolo biso tokokendaka ba marche oyo ya libération totale ya Congo central yango tokobanda kokendele sikoyo chaque batu babundela ba bikolo na bango to boyi makambo wana Patrick Efonga landanga na bokebi na Bruxelles obengisa biso awa na Strasbourg obengisa biso na kenda na voiture na ngai na chamajutu bi combien na bebisa lelo na yeko mono na ba bokecho ale bino ba congolais boza ba kolabo komba oyo boko liberaka Congo na kikolabo na bino oyo te ba congolais boza ba kolabo ba traître ya kosakana te boza ba traître yango toye ko lobela bino awa bangala baluba ba bikolo nyonso ba tribu nyonso bobundela ba mabele na bino bobundela ba province na bino biso tozobundela Congo central sikoyo pokuna tokoliaka bango bangando bazali tokoliaka bango tokobungisa bango tradition euta kuna voilà tradition euta kuna oyo eza premier épisode enano esilité tozoko préparer mususu Nlongi ya Congo toujours azana maki azo continuer ko préparer ti libération ya Congo central ya mboka wana bongo tokofanda toyeba ndenge tokotambusa mboka wana sikoyo tomoni bino boza ba traître boza batute ba bikolo mususu oto sangana Corée du Nord Corée du Sud ba Vietnam botala ndenge bakabwana botala ndenge bakabwana etikali zéro muke tokokabwana soki kaka bo continue ki kolabo oyo tokokabwana voilà ba oyo bakofinga Nlongi ya Congo awa ya mbalo na poto tokokutana tala Safu ay osakanela bino awa bino ba mususu ba vantar ya buzoba bochaka
soi-disant bango omoni safu aye ko soso la bino awa poni boloba kité siko safu akebo banda koloba bokosi biso tozalaki prêt to attaquer bango bozalaki wapi lukuta ya pamba tozana bino sikoyo ensemble